Pas solo la vérité. Malembe, 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 oh Malembe, 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 Malembe. Asenga pardon, afika kivere, te asenga pardon yo. Didier Nzongo, fasenga pardon. Toyo kaina no, eloko ni esalio oya concert. Mais nga naza star, naza artiste. Na pesaki message, je serai au concert de mon collègue l'artiste et musicien. Pas solo la vérité. Didier Nzongo. Malembe. Malembe, Malembe. Malembe, Malembe, Malembe. Frère, frère. Malembe, 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 Malembe. Ma osenga, osenga. Pas solo la vérité. Toza na posa Didier Nzongo ate akende oza concert ba Gaulois. Afinga ki le padre to na posa na ate poto beta ye. Didier Nzongo akende to na posa na ate. Sinon abetama. Le bani na mupepe. Didier Nzongo mafuta matie na palin. Habité ya lobe zaki somo. Fona na zala na oya lelo. Akaye. Pas solo la vérité. Nous avons invité. Fais, pardon, pardon. Pardon. La personne qui va me toucher, artiste, c'est la bango en fouta. Na somi bien, je suis citoyen comme tout le monde. J'ai fait quoi? Hein? J'ai fait quoi? Restaurant belé na yena Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza na mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois obundi na propriétaire tie mosabela liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie,
montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Ouais, bonjour mes amis. C'est une web application qui toko pour notre Nambongo na Congo Brazzaville et na Congo Kinshasa. Car na kata téléphone na yo anytime oti Nambongo na King, oti Nambongo na Congo Brazza. Ezo aider biso bato na misala, ezo aider biso leke to se déplacer pour notre Nambongo. Soko télécharger ngo na kata téléphone wana 10 € ya gratuit bakabe de 10 € na compte na yo. Et puis eza na pourcentage te pour notre Nambongo na Congo. Code promo na biso eza solo là. S'il vous plaît, vous télécharger en go et puis code promo pour utiliser solo là. C'est une web meilleure.
Bienvenue dans votre chaîne YouTube Sola Vérité Studio. Merci pour la confiance et la considération au Bopé Sarabiso. Le lot dimanche le 21 avril, le TFC jour pour jour et puis événement pour événement, les padres double Adidas Arena. Lobby 10 sur 10 selon moi. Lobby artiste Yembi Kitoko, Alati Kitoko, Bagouloa Bayaki. 10 sur 10, concert à Lelo, na bandiro nyonso, au bana poste batalango en direct na temps réel, au beta ferregola.live. Au beta ferregola.live, au batalango na plateforme en direct bandiro au Canada, Londres, Suisse, au jeu portito yate, au beta ferregola.live. Au bandiro au bana poste batala concert Lelo tout de suite là. Pour la première vidéo na biso toye, pour mon indenge maramboza kitoko bagolo bakata ba billet, bandiro bazo billet. Et puis bandeko bala ba billet déjà bazo kota na kata salle toza 15h na air ya Paris to bandi boulot to bisa bino journaliste à Mastaté toza toujours au milieu du village pour informer bino ba congolais bana kin et puis ba mourir bonne musique nde to bisa bino bandeko to bazana posa bata la concert en direct botala na ba page ya Facebook ba tuté bokende bo beta ferregola.live pour bandeko to ba libanda bazana posa bata la vidéo to ça musala journaliste à Mastaté église au milieu du village Didier Nzongo Mokonzanga ba. Toi ça qui dit là, Mokonzangaba, toi ça qui dit là, mais yo quoi yo toye? Non, naïe. Je suis venu naïe pour soutenir mon collègue. Ça le problème. Vers Abisso, Tamora Akenda Mabe. Nous on est des Gaulois. Moi, Naguna Gaulois, t'es plus que Gaulois. Donc, gladiateur Gaulois, Mouté Mamabe. Mais il y a Zagi Gaulois, Liboso d'ailleurs. Liboso Nangate. Na gladiateur, na Gaulois, na gladiateur. Ya Mouté Mamabe. Hello, Toyo Kainano, Hello, Salio, Oya concert. Mais, Naza star, Naza artiste. Na pesa qui message, je serai au concert de mon collègue l'artiste et musicien. Didier Nzongo, façon pardon. Yom to yamba qui était. A finga ferret. Ma ya concert, ala si boy pona ferret. On comprend? Malembe. Oh, Malembe. Asenga pardon. Afika qui ferret. Te asenga pardon yo. Vous menacez été. Allez, sur ma billet, vous menacez été, s'il vous plaît. Vous menacez été. Il faut faire pardon. Asenga pardon faire gola. Asenga pardon. Didier Nzongo, Ayendoule, Didier Nzongo. Malembe. Frère. Malembe. Pardon. Omani, ni makambo balobaka, faut être chaud ou froid. Si tu es à peu près, même la Bible, à faut être chaud ou tu es froid. Mais nous avons déjà boyami qui dit c'est un pardon ami qui. Mais à moto, on a ce pelané. Yo, on pardon pas la yaka. Pardon. Il faut être chaud ou froid. Le problème, il faut être chaud ou froid. Vous comprenez? Amo kondianga batonzimi, mais faut aller en position. Bisoto tia veto. Veto à l'ipela. On dit faire gola. Tu commences à être bisoto tu vas responsable. Asenga pardon à télé, yo te pose qui ba question. Asenga pardon. On dit faire gola. Balobi, the voice of the world. Yema chaud ou froid, c'est tout. Voilà, Didier Nzongo Mokonzanga ba fanatique baza show. OK, vite rebetama. Te kobetama te. Asenga pardon. Aba neno ko senga pardon nanu. Toza la posa Didier Nzongo ate akende oza concert ba Gaulois. Afinga ki le padre to na posa na te poto beta e. Didier Nzongo akende to na posa na te.
Sinon, akobetama. Akobetama. Azandeko na bino Kongo. Akobetama. Andeko na bino bitumba te to solango. Asoma billet botier malembe asoma billet. Na calmer, c'est la famille. Comprendre? Bon, c'est calmer, na calmer ba golé. Na mo na boyete. Azo senga, azo. Ndeko, azo senga. Mais na boyete. Na boyete ndeni. Afinga na télé. Donc OK, maman Baza. C'est Madi Wembo qui parle. La personne de Pigeon Voyage. Ayelinine. Batindi na bombe. Aena bombe. Aena eloko moko ya mabe ko envoûter biso. Boyaka maman s'il vous plaît. Aena eloko moko zo envoûter faire ou comment? Parce que yo muto lingaka été un individu obengaka. Oyo osani na bilo on est à salité ya bien. Local et tout ça, aza local. C'est quoi ayelinini? Aïe pas collègue na pour lobby a finga biso ma finga wana faire répondre à rater mais biso ma finga et de ranger à biso. Nous on défend faire lui il parle pas interview. Il ne parlera plus jamais encore répondre de batoko la badjongo oyote. Mais on en a marre de lui. À chaque fois qu'on finga mutu, muninga no mobile ko finga so ba bwaka yo mabe, ba bwaka yo te mabe, yo pesa rabatu na ba l'air, na pio 48 heures, sala boy. C'est quoi ko sala ni Sala ne comédie maman ko zo na premier degré. Minga nyema. So to lobi to zonga. Yo yebi ndenge bongisaki. Soki ezalaki vraiment eloko saki on a motema na yo, mais lelo bongisa te. Obanda ko sala ngo oyebi tina. Mais tango moni okomi na top otiki makambo na okomi juste osali musala makuna ba bebisa concert. Vaut mieux kene na e. C'est mieux papa. Voilà. Mais raison kene na e. So ngana jouer na kati na robeta e. E bitumbate. Na robeta e. Bitumbate mama robeta ezate rande ko na biso. Parfois comprendre, To senga pas Didier Nzongo. C'est mon frère. Asenga kaka pa. Afinga ki na micro na yo. Aya ko senga kaka pardon na micro na yo. Pourquoi ta concert face à pardon na micro na yo. Sora sengi pardon c'est bon et Sili. Pardon c'est notre frère, c'est tout. Mais bon ne malembe. Bonsoir malembe. Papa maman munaye, deux fois ya à s'excuser maman munaye. Pardon. Sinon répète-moi. Voilà bon na temps réel na Sola Vérité Studio. N'est Paris tombé Didier Nzongo akokita Ndoulé. Donc deux fois tu bis bino concert à lelo potalango aucun affaire rigola point live au tala concert il y a bien na son image il y a bien na plateforme ba bandeko na biso ba congolais ba utiliser mikolo biso ozana pour na la promotion bandeko nyonso so ba sa msa kitoko donc bandeko na biso ba la plateforme na bango faire rigola point live bo kende kuna bo tala concert à lelo et ça souka na Ndoulé Kofi Olomide na podium di Chancel Mbemba de midi Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business. Papi Matalatala Matos Miroir d'Angola da Costa Patron. Kofi Olomide ozana Ndoula lelo di Ndoulé banina mu pepe. Didier Nzongo ma foute Mathieu na palin. Habité à l'obezaki somo. Fona zala na oya lelo. Ndoula lobi zoro zanga na ben robeta li solo te si mardi ou mercredi faut la peine ça peut être.
En temps réel, Bagolo a boy Didier Nsongo a un concert et a fait rigola. Les décisions fanatiques, les fanatiques sont très fâchés. Ce qu'ils étaient devant les Gaulois, a encore tapé Adidas Arenaté. Donc, Bagolo va fâché. Bon, Bagolo va fâché, Bagolo va fâché. Et là, Bagolo moutou va fâché. Bagolo va fâché. Bon, mon Didier Nsongo yana. Bagolo va siliki. Donc, des fois, Bagolo va très fâché pour naïe. Bon. Décidé Didier Nsongo à concert au thé. Concert il y a le 21 avril 2024 Adidas Arena fait rigola. Didier Nsongo Bagolois Baboy à côté concert. Donc toujours accompagné pour nous inviter des autres. Toujours invité. Pardon. Ah vous savez qui est Baboy n'a pas Didier Nsongo à côté concert, donc c'est chaud. Donc c'est chaud. Donc Didier Nsongo a le bienvenu Lelo, dans le concert à Lelo a le bienvenu, a eu concert, mais a eu le bienvenu, donc toujours accompagné Tobi Misae. Ça a eu le bienvenu pour Bagolois, donc c'est chaud. Nsongo alobi akotaka Didier Nsongo abi akotaka concert apayaki bien na ye donc abi akotaka concert biso kasera okenda ku aboyi abi o linga boma ye abi akota concert so ndako aboyi no so ndako ayo okotela awa donc c'est compliqué Didier Nsongo aza déterminé il faut akota concert marqué ba golo ba bengani mabi il faut akota concert aza déterminé bon tu éviter motivation énergie wana a joué naza journaliste donc je suis toujours au milieu du village donc c'est compliqué les lois finale Didier Nsongo yo alobi a okotaka concert de la finale mais Didier Nsongo pour la sécurité na yo on a droit à concert te batu ba boy na concert na bango la personne qui va me toucher artiste na bango en futa na somi bien na ngai je suis citoyen comme tout le monde j'ai fait quoi je suis star, je suis venu soutenir mon collègue l'artiste MC Ferrego là. On est là au Nyogoloba, dans les pattes de Sorotala. Mais là on a le bar. Toye tozo musique qui n'est pas dans violence. Tozo quoi assister à concert pour l'honneur de la RDC. Voilà. Tant que qu'on empêcher Moutoko ta concert, qu'on s'aimait des désordres, qu'on troublait hors de public, c'est délit. Voilà. L'artiste, je soutiens même l'artiste.
Moi, je n'ai jamais incité l'artiste. Je n'ai jamais rentré dans la vie privée ou familiale de l'artiste. Je le soutiens, on a un cas de boulot. Dans le cas de boulot, voilà, tout ça qui dit là. Mais je serai au conseil parce que j'ai acheté mon billet. Voilà. Voilà. Moi, je suis ni Gaulois, ni Wario, ni Spiritas. Voilà, Diden Songo, à continuer, enfin, à continuer. Enfin, à continuer. Azagi déterminé, hein. Azagi déterminé. Enfin, Yohana, à continuer, Diden Songo. Bah, image dans temps réel. Yohana, à continuer les padres. Le losa final. Soro yete ba local le reza final ba oh non ba yakite botam bon l'amour a déjà dit soko na kota douche cha basket oro cha réveil pour na kayu ko buka na te nous le reza mystique ta final confio lo midena podium lelo na les padres le reza final Diden Songo yona a koti ta libulu mo kontanga ba yona koti to seyika na ba golo bo peser ouais nga ils vont domigas na wuchi brasa na wuchi se femme na wuchi pena mavula donc là si oh ni obilo là si oh, il y a pas de oh, il pas de Maria. Maman Maria. Donc, le jeté. Vous avez on a oublié pendant ma foule. Na kotika tatongo. Ivan Dominguez. Bon, on a oublié vacances na brasa. Na côté vol lobby. Na communauté tega makana somakala. Da fana comment? Parce que je me rappelle na côté dernier concert à faire dans Zénith. En 2010. Ça fait 14 ans. Donc, évidemment, bon, on a 50 ans. Vous avez bon. Donc, nous avons représenté ma voula penza. Donc, net bananzili quoi. Banabax. Vous avez bon. Très bien. Faire penza le sac à trop quoi. Kitoko, bonne soirée. Merci. Sili Bosso Jayaka. Parisien, tu vas Marseille, va Porto, Kitty Paris. On a un lac, ça va tomber. On a biso tokoya kobeta nule tokoya koseka te tokoyakobeta nde nule lobi papa lobaki aye koyemba lelo toye kobina ntango toye kobina il faut kozala relax et aujourd'hui c'est dimanche papa yebisa biso lobi toya nde bato bayaka concert lobi toyaki kote kuna bayaki tosali dimanche lobi ezalaki samedi toyaki nde bayaka nule lelo bayebisa biso toye obina yango toye obina. C'est comme ça. J'essaye. Quand on a poussé à la kisinga lelo, que n'a pas promis qu'on a coutane na Yesu. Jésus de Nias les padres faire rigola. Motoyambo ya mukola lekiba. Takoka na sati. Lobi papa yembi na bibi ba char de poule. Nyonso yango ekomi pembe mpona pamba badépression nyonso nazali mosi nyonso yango ekomi parce nakutani na jésus ekutama toyoka eka na bible oyo jésus alekaki mais lelo lobi nakutani na jésus nakomi pembe na petwami nde naza boye nyonso ebongo jésus ayembi donc mokili esepeli bato bapangwami donc baonction eye bapaster bazwi nguya oyo elonga te elonga yesu aye bongo bana paperbe bayebisaki bino le roi de bongo faire egola les padres moto yambo parazuria ya mukolo da muta koko yemba na ya zate c'est contre tous mais ayembi bato bagangi botika makelele tolega bana paperbe sous on a Paris tout Masika tout à Marseille tout à Bordeaux tout ici na Paris ya faire egola lobi na tongo tozonga pa to récupérer ba mboka na biso to banda pe bakayu ne ka kezalaka ndenge po tongo ma mongo pese la faire egola mutu aleki azate suisse la biso to lande tikuna babina mboko bat bazwaka biso ne toza beto to pasola na Schengen to leka Schengen oso a Cape to Londres Londres to Kota to ya Genève les pas pervé les cabonés. Voilà, tout ça en temps réel le 21 avril 2024 na Adidas Arena pour les padres, le losa final, sinon le losa final dernier jour, so raté après combien de temps, après combien d'années, faire rigolo en zone, soit l'année prochaine peut-être, MSU A Kolongwa A, MSU faire comme biso yo Arena parfois, mais tu sais pas de combattre la biso faire rigolo point
point live pour boter la concert à en direct et ça sous un événement le genre de musique amour na biso na kombo ya Kofi Olomide aux la présent et puis ba inviter belé les bazala toi ba gauloise na ba gaulois bien habillé. Bonjour maman. Oui bonjour. Comment s'il vous plaît. Comment on a un hélicoptère de Poupa Mukolo grand travaux. Otimbokani. Na ngala mona. Ozo ka simati ya ka boye. Pote tanga. Potoni pote ya belé. Na mona Paris. Bah oui. Donc voilà. Gauloise. Gauloise a vu penza na kacha makila. Le final. Lobby ozaki na début final ya lobby ozaki le 20. Lobby na laki na leka libanda men na laki na kati te penza lelo fona zana na kati. Donc voilà biso to ba na papa Hervé penza ya tango. Donc une vraie Gauloise a vu quoi na kacha makila. Pour ça na la caméra, au sengani na papa Hervé pour na concert lelo. Papa Hervé vraiment biso to ya penza pona ye quoi. Donc atambule beti ndengani ni biso to za to ndima to pola. Potenga na yinga moko tenana ivi mon père bailleur de la diaspora pe azawana yeba ko pesa ozo boudé trop mère obi ozo boudé trop non ngana moto masolo bo baye ya ndenge nanga ya Poupa Mukolo ya ndenge nanga donc toza pona vieux Hervé donc to ba wangila talaka balali penza Hervé papa Hervé tala Poupa Mukolo telemine makambo do talaka ka ndenge ezali bon merci bisous merci bonjour maman. Bonjour, c'est Yves Mwampia. T'as la caméra. Je t'aime trop. Merci. Osa marié. Osa marié ou pas? Un engagement, na marié t'es un engagement. Numéro non. Et un engagement. Ah d'accord, c'est pas grave. Ngana marié t'es, nana mbongo belé. Merci mais nana occupé. Na li mais nana mbongo. Merci. Voilà, nana mbongo belé. Na bailleur Niro. Le bini pour le concert allez. Tellement excité. Papa Hervé, na lelayo ya motema. Na kimiko to mosala po na yo. Donc Gaulois. Oeta la Kofi to fait rigoler lelo. Ya. Eh, na ko la future mobile nanga. Yo be na posa mobile hein. Na posa mobile future mobile nanga ina ye po na ye. Na lati blazer ya Adidas. OK. Na Balmain. Eh, Balmain, je change ma loboni. Ya Balmain ya. Na Gucci. Papa Hervé dans un faroté en quota. Même 1500 €. Eh, il est dans un sac. Eh. Bonne soirée. Lourd. Bisous, bonne soirée. Notre numéro non. Oh, t'es ngana occupé. Nga mère otala. Mère otala. Simba. Pas solo la vérité.